Une partie qui a une élection de sénateur, bah joue combien de sénateurs? Partie qui a une élection de gouverneur, bah joue combien de gouverneurs? Pour te mettre FCC, ma beaucoup yo lokola yo zui. Donc, et puis yoka dose kabunde, wo muntu akoboye FCC asalenzela na ye kabundo kosi yo muntu so salenzela yo na Kabila et puis na ko rappeler yo Kabila na ye bongo tandenga sala zango Mobutu. Acteur na parti politique tandenga sala na palu le fois IDPS kozo IDPS kabunda zawan yo so mona wapi na permanence IDPS wan batu ya FCC ba brila batu na bomoy lelo kabunda lo bakeno IDPS viva asa ayepa akomiko suma batu na mbongo zele leo ezaka na PPRD wan akomiko pesa batu mbongo ekomi IDPS viva obotala batu FCC ba voter ngai bobetela bango maboko. Donc le parti etumbaki seke des apona Congo te ezapona yo mais abanda FCC tobetela kaye maboko ndazotinga te mena ko rappeler ye IDPS milion ya bato IDPS ezabatu bakatana maboko IDPS ba veve bazakuna IDPS batu batikala baso bazana badele ba jeko bazana prison tilelo IDPS batu ezaba sacrifice batu ebele ceux qui Kabila boma palu ma IDPS c'était personne faut ba convention démocratique CEP na secrétariat général ya parti les troupes sont pas comme parti voilà kabundu Kabila ti on a pas contrôler Congo France Isona bango bango na biso isona bango Ikara Moulai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo kitoko Congo France boy malam na kati ya tranche na binoto sur la Italie politique ya mboka Congo lelo vraiment nazana mwana mboka ndeko Médard Kankolongo obosenga kinga mingi boy mama Margot depuis président Félix azui bokondi président Médard amona na lisute to ebité akomona na palais de la nation pozo poste toni yango lo to kosolana na mwana mboka Médard Kankolongo bonjour ndeko Médard mbote bamatika matumbo le bino na jeune bino bozwa mbongo na bino nazoka sangile bana poto bako kipebi yo tayaka na poto na otule bana émission moko boka bole biloko bino na bino biso atelo ko moko tozite le kamboza te kasi zamba ko sunga biso pe bato tozanga po mataba na poto bakole biso ata mawa tokozwa kaka donc ça te gena sana parler de la nation comme atako kitaki chassa passe yeleki biso to abatu ya ko ndoko landaka batu simate nous travaillons à l'informel et ce qui nous intéresse que le Congo gagne avec Osano. Natchamo songi avana bande mission. Tout le monde qui ndeko zarane combattant de lutte. Il y a un banga assistant conseil. Bon, il peut comme assistant conseil moi au témoin. Ndeko nanga wana ebi bande nanga baza ebele na bande nanga. Ah. Ya conseil. Ya conseil nani? Na conseil peut bela bazo banata. Bon, vous savez, le problème c'est que si les assistants ils travaillent pour le Congo, hein, où le problème ce n'est pas un défi ou challenge, l'essentiel qu'ils travaillent pour le Congo et que le Congo gagne. Voilà. Lelo vraiment vous êtes d'accord na mona mboka Moïse Katumbi ou alobi était ensemble zo comme un parti politique. Est-ce que vous êtes d'accord na eto azo luka ba intérêt na pembeni ya mona mboka Félix Tshisekedi? Bon, écoutez, Katumbi yana ba mbongo na ye, bato moso ba lie mbongo na ye, bato non so na ba président ba parti bango ko kufa parce que ba goma ba secrétaire national na ba interfédéral. Donc nete c'est ça ngo l'interfédéral il y a ensemble il y a parti ya Katumbi na Luiza. Donc bako kabola bile bango bikokiti olie misolo ya moto abando ko futi sabino. Donc moi je crois c'est un événement s'il fera ça je crois à respecter mes beko ya mboka procéder pour griller son parti, faire tout ça, mais en réalité, que la démocratie est régnée na Congo. Là, tout na motuna pe moso a songi to kakio alkam ke mama na za la cour constitutionnelle. Nga ba voter ki ngale cour ngoti le rezo katete comme ninyo. Mais ça musali na ba journaliste après c'est la carte après c'est na kolanda ka ba politicien sima ba vraie question est très important ba ko loko ba pie bango mo kele ki ba ndiko komisa tout ça mais regardez aujourd'hui dirait c'est 3 mois maintenant bientôt 5 6 mois maintenant les gens n'en parlent pas.
C'est la presse qui devrait vraiment. Est-ce qu'on peut. Au cas où Makele besoin de Belango. A connaît Zali, ba jijwa na ba fan ba kuma pe ba to misolo tika. Donc dossier moko wana ba ko benga yo pesi bazo bende pe na mulai ba se retrouver. Comment la lelo 100 jours à chef de l'État de Tomoni ba mai nyonso comme le loin mai la kimbute comme la ki gentini ngobina. Lelo 100 jours à chef de l'État de komedanga na ko kama na ka motema pasi. Lokola victoire oza place moko bato batambolo resangisi ba commune belé victoire tout le monde a mai bato comme ko tambola likolo mai yango 100 jours yango comme nini mbo o beti singali ba ko mingi na ba kombo tangia wa mutango to salaki bana mikie tango to zokola po bana potu pe ko finga ngaileki o muluba o villageois te nganga na zananga villageois ngai nananga villageois menaza congolais de père et de mère. Alors vous avez bisali le moko tozo sala kone sala ki tozo sala boy bia yila kola donc ekende musika donc kumbolo tangelinga wana beti singali bako mingi tango tangelinga gentini na muni bibimbe ya yumbi zo tambula na ngaka da misu na ngaka boy uzomona alors normalement na mboka sérieux ngobila ko sala politique te uzomona mushibe kwa ye moko ministre droit d'humain lobikeno aza témoin clé et oui bien procès en droit témoin comme ka partie au procès hein et balobipé il avait les moyens d'empêcher babo mabatoté ne l'a pas fait. Il est gouverneur et na tuna kabila to sala yo nini ko osala biso ngo pona nini Congo sala yo nini batu nyonso bazana mikakatano nde ya melaka biso na Congo uzomona osukisi wana te otangelinga ye André Kombo to na za mukangamiti na ndiko biselteka ko bina mugila gila na misolo bana mboka ko kanga ma mukangami na ko biso kimbuta mukangami na je vous dis akende boloko sénateur na ko biso kimbuta ko mone mukangami makambo asala Kishasa mama pasi bana poto bayeba ke ezala libane moko awa pe mukolo na ako benga ngai ebite tikande ko. Il a construit 100 azana ba pavillon azana ba magasin 150 afotaka 1500 na caisse officielle ya l'état la rete baka bolakana kimbuta na muntoyo binigi matondo ba to suspendre le boy. Donc le 100 jours ya Félix ezana volonté ma kotumbo ka par terre pe 100 jours ba yepe Félix ayenango be po basomba mbongo batonga moko ko tolobi yake no bato somo répondre na yena lemba alobi a turobo komona fo monsieur banda ko yemba ngai pe uzomona kona mulimo abasi ndezo ko na bakomina 3 uzomona donc na koloba soto koloba ndengeni misolo oyo ezalaki prévu na logements sociaux et limo ezomona na tena 100 jours surfacturation eleki rapport il y a ODEP et tel biso qui institution présidente de la République est dépassé avec 120% pour le trimestre moko dépassement budgétaire donc ils a passé na ko bisayo mais donc encourager Félix na volonté azanango ayeba na ko écarter ni yibi pembeni na yo pour kabila pa bandaki koloba na zuluka 15 personnes yepa comment zuluka 15 personnes mais so ba yeko za choko sans journée na makambo ebelete motoko mi mwindo ebisingari na société yo moko boy kene ba makina ko yembo place moko tekela ki mwindo biso vie okomi si wakomi mwindo boy azongi mbala moko komi ko sangisa ba position ki 20 ta ya ko resone Congo ezali tango yokomi place no soza mwindo fonyika ucha ba biloko wa et puis ba bisinga ba komi to na ba sima e makolo nyonso na sima po e pare ilongi nde komi pembe me makolo tekali mwindo siko ba lobi komi ko za sima sima kucha unyokola nzoto bongo pona nini nzamba ki biso ndenge to sali mutu na mutu na ndenge na ye donc j'ai pris que les 100 jours ezana ba résultat na makambo ebele vraiment na mikolo ezaki avant-hier par rapport à crise za katayi de pêche tomoni ba publier ba photo mona mboka conseiller Ilunga Jacques Ilunga boye bien ba musiciens so ba yebi Jacques Ilunga ba yebi Jacques Ilunga bango ba yebi bazui Jacques Ilunga ayambi
Moi mboka Jean-Marc Kabund na moi mboka Augustin Kabuya na Jacquemain Chabani na professeur Mwamba bazaki bayambaki bango pas président de la République faut le bar vérité faut to ba pandisango muto ayambaki bango eza conseiller Jacques Lunga abenga bon po yo kanon makamuni ezoleka na kata IDPS parce que bango le lobby te article 26 et lobby lo eza eloko moko te na misu na bango mais to kende na makambo tali test te faut respecter le texte parce que le fait Etienne Tshisekedi a respecté le texte de moni ba violer basi na kati ya lopango Etienne Tshisekedi ba soubeli banzungo batu balambaki na ndako Etienne Tshisekedi ba soda ba mati tina kati ya ba tol est-ce que tango Kabila zalaka makambo ezalaka Kabila kota kati na ndako Tshisekedi ata pretaka serment na ndako pona nini makambo bongo mais yo moko tukoloba awa eza problème ya texte batu faut ba yeba que Kabila na politique oyo tuer tous les grands partis politiques historiques. Au moni na monde entier. Ce que par exemple en Afrique du Sud, tu ne peux jamais parler de la politique sans pour autant ne pas parler ya ANC. Ce qui est par exemple en Zimbabwe, au col politique sur le pays ZNPF. Ce qui est par exemple en Angola, il faut le par exemple MPLA na Inita. Donc ce sont des références na Bamboka. Ce que Kabila veut tuer l'histoire. Na Mboka na biso. Par exemple, ce qui Babomi Mamadou Ndala, modèle de résistance, Baroye na ye butu et Babomi histoire et yebanate. Acteur na ba parti politique, Trandenga Serena Palou. Le fois IDPS. Kozo IDPS Kabunda Zawan. Yo so mona wapi na permanence IDPS wan. Batu ya fait cesse ba brila batu na bomoy. Lelo Kabunda lo bakeno IDPS viva. Asa ayepa akomiko suma batu na mbongo mzelele oto ezana PPRD wan. Akomiko pesa batu mbongo. Ekomi IDPS viva. Obotala batu FCC ba voter ngai bobetela bango maboko. Donc le parti et tout Tshisekedi eza pona Congo te eza pona yo. Mais une parti qui a une élection de sénateur, bah joue combien de sénateurs? Parti qui a une élection de gouverneur, bah joue combien de gouverneurs? Pour te mettre l'FCC maboko yo lokola yo zui. Donc et puis yoka dose kabunde wo muntu akoboye FCC asalenzela na ye kabundo kosi yo muntu so salenzela yo na Kabila et puis na ko rappeler yo Kabila la kana ye bongo tandenga sala zango Mobutu Mobutu comme pebi yo bela tout ça Kabila bendi le biaka na election de na sala kabato le zanga za wapi. Donc l'article 26 est clair. En cas il y a empêchement définitif, le président de la République a un mandat il y a 5 ans et ça déjà empêchement définitif. À cause de 3 personnes convention démocratique, CEP, na secrétariat général y a parti. Les 3 personnes sont partis. Voilà Kabila on a pas contrôler. Abanda FCC to bete la kaye maboko ndazo tingam. Te mena ko rappeler IDPS millions ya bato. IDPS eza bato ba katana maboko. IDPS ba veuve bazakuna. IDPS bato ba tikala baso bazana ba lelo ba jeko, bazana prison tilelo. IDPS bato eza ba sacrifice bato ebele. Ce qui Kabila boma palou, ma IDPS c'était. Donc il faut considérer que muntoko cha mbutumbutu kabund na banda na ye obasi ba megalo chocho. Donc nde bandi ko sala makambo wana. Donc l'IDPS restera bato wana bakoleka. Vraiment mon IDPS ça passe mingi ya mobiso ande ko so ba pandisango to lo ba vérité et dit so ba peso kanyaka obombi okomi parti pour lo ba non mon journaliste faut aller au milieu du village le quoi certains ça au milieu du village te biso moins bande ko internet on rappelle ngale kambo mususu neti bato IDPS to lo bato zonge pai mutu lokola lushima est-ce que boule que émission na RTNC en fait bozo peto la ye na onyon sur sala na mboka oyo bokomi ko na émission boza ba invité ya lushima quelqu'un qui a oyo batu nyonso ba déplora bino bato IDPS bokomi ko na émission ya lushima. En fait il fallait lushima qu'elle ba invité était ya batu mususu
mais bilo donc non bozo laver mémoire na ye donc attends c'est de oh ya ko yeli susu à continuer nango. Je suis désolé, permettez-moi de vous dire ça, je suis désolé ya pas si peu mawa ya mama otolobe comment lelo soto kei de pesa nya soni okomo yo mto solola na famille présidentielle pour famille présidentielle pe balandaka internet tant biso tozwa ba pota ba miso beba biso na ba gaz to monaka lelo presse à RTNCT lelo tozoka mo kinde IDPS bazocha RTNC liboso télé 50 bache B1 bache digital le roi comme le roi ba complexe à pouvoir ango. Donc ils ont ça là vraiment pas si mingi na ba kondia IDPS a bokomi na ba association kili a sofachi a safachi ata nini tout cela ils ont ça là vraiment bien té yangwana IDPS ango pe boki non na respect test nde tozo loba congrès a bochara Félix mal à l'aise awa toke congrès kolongwa kolekana te lelo Félix Tshisekedi alekaka président IDPS yangwana mwana mboka ndeko Médard Kankolongo likamusunga pe na otuna yo bangi toke oke kolata ni kisi ya David Matadiki bala ya mama to nini pokene na FP yo ke kofunda bango na pas PGR ba interpeller ba Minaku ba Germain Kambinga o aza to benye double commune pour apotila na Lukunga na Makala donc ko bangi te oyebi ngai etumba na ngai ezala etumba ya Congo Congo nalaka na pasi ya Congo ya komona Congo biso à bilenge tozali 75% population congolaise toza ba jeune mais 90% la biso tosala ka musala te. Il y a ce qu'on appelle le temps crée le climat des affaires et il crée l'environnement pour les affaires. Aujourd'hui, main d'œuvre locale, 90% ya ba jeune bazo travailler ce qu'on appelle à l'informel. L'État devrait au contraire accrédité. Donc, c'est lui qui quitte l'université, l'État a tiré moi misolo pour nous accompagner projet. C'est comme ça avec les microcrédits. Mais au commun, on a 1 million de dollars à Kamata China de Boum. Kinke Moulumba, on a commis pena na Félix, à l'engagement sous gouvernement. Germain Kambinga, Azui Misolo, et Belé, Nazana ba preuve na tikeli PGR. Na Kobanga Nin. Ngana Congolais de père et de mère. Ngai na kosenga ke justice salema yango na bongisi marche parce que le 18 yeba ke un mois ekoki depuis na tika plainte ata kosukosu ya PGR na kotalisa yeke Congo ali ya bato nyonso peuple Congo zana balabala to ko revendiquer peut être bato wana ba pesa ba résultat ba pesa vérité na misolo bazo ya bana mboka vraiment comme sous peut tout monde to yoka ki ba bio mama argo Omonique Kabila mtazo dirigé pour bengisi ba gouverneur en union sur FCC na Kingakati. Mais bon moni président Félix garant de la nation de l'eau ba gouverneur ba na séminaire ayebisi bango soki ba bia kokanga bango félicitations. Il y a ce qu'on dit en français dire c'est faire. Quand on ne sait pas faire ce qu'on dit, il faut se taire. Donc il faut lier le dire et le faire. Moi, j'étais le président Félix dans le faire. C'est pourquoi tu peux essayer beaucoup. Tu peux essayer allons là-bas dongo le miso za pembeni na yewan. Akende na tonwan parce que le peuple attend le vrai alternance. Il y a outil na base, ayebi passe ya ba congolais, nous l'accompagnerons au VIP qui est après ça ba congolais changement au ba congolais nyonso bazeli. Tomoni moi na mboka Joseph Alenga ko ya elibiso mwana nsemi aisi so place a utite et le côté am so alobi kutu sozi ya mwana nsemi nde mutabimba fabriquer mwana nsemi. Est-ce que après quelques temps comment ba kota kaka prison za la ka ba homme politique ba belaka na prison bongo ba prisonnier ba sai ba ina ne ba senga ka ba ke ko traitement libanda ba boyaka. Est-ce que mon mboka vraiment Joseph Olenga Kotoye ba sous rôle na gouvernement azala ka vie na yot wana mto théâtre comme ça ba jeep ba so na vie sensa na so ba no ba jeep ba catch na ko so ba no ba catch lelo ti lelo to so ba catch na yo ya mto théâtre azala ka ndoina azala na Corée Kimi Hong Jul donc kolandaga yete yone vient na ya ba show sala ba théâtre na ye eloko na balobeza ki pona élection Cécile atingami nango abandu sala ba théâtre na tina nini
naki mpe mosu alobi na makambo wana eza Basile Olongo azala na kati te mokwana yaka idps babeteli maboko deko Basile oyo alobaka ke bato akamwe na nsta mpo moto atindi bango kabundi me mokwana ye idps kolanda ye te idps ya kabundi ndenge aza wana kolanda biloko wana te nakoyebisa yo Basile ye moko azoloba Kabila aza malamu koto azobe o ngai nakomi kolia 5 kilo ya ngombe sikoyo alobi Kabila akateli ngai lilela asekaka so Kabila akosekisi so na kinga kati donc tala bapoliticien oyo basala batéâtre na bango mais ce qui m'intéresse moi j'étais clair mwanda semi akoki kotambola librement te aussi longtemps que respecter procédure judiciaire te ndenge azongaki na prison abimi parce que va accorder liberté provisoire. C'est ça, norme légale. On ne pouvait jamais permettre à un évadé à Tambola Bongo. De même, nous demandons aussi que Félix a mis les mêmes accents. Basile Olongo, Lukela Bisso, Gédéon Kyungu. Ce qu'il a fait, c'est inadmissible à Tambola librement. Mais, état de droit et ça là, Moussala Nango. Profil à Premier ministre, kuna toki bandeko ça yense ba ela so mo pepo tango akojo Cameroun Premier ministre wana Union africaine akojo. Siko yo nabi Mama Amida kosilikila yo. Te kama makambo wana vie azana makambo ebele uzomona d'abord aza trop pris tu kobala sika nanda kukutozo yo parce madame atambuli tout ça ba téléphone allo presse azali tout ça non tika via paiement na kotia ba charge wana te pardon ministre de la FCC cash ils déjà baza déjà la coalition pourquoi pas premier ministre est ici de la majorité parlementaire c'est clair akokuta na FCC Kabila tango yibaki ba député ayibaki po Abimisa premier ministre. C'était clair. Il ne faut pas qu'on joue baba dans Congo. Il faut politique et la vérité. Premier ministre Kouta n'a fait cesser. Jusque là, Bakombo et Zami Balé. Yav ou bien Mouyou. Les deux là. Des premiers ministres à Koya. Donc les restes, c'est ça, théâtre, ko distraire, quand on a les réseaux sociaux, des Bakouta qu'on a donc fait cesser. Donc, le premier ministre a donc le président de la République a utilisé un mécanisme constitutionnel où il qui est garant des bons fonctionnements des institutions, celui qui convoque le conseil des ministres, attend les services au président de la République. Quand il s'est dans Matata 1, ministre Mokomona Chelo, et enseignement supérieur, il a été révoqué par le président. Vous voyez? Comment malheureux. Bon, c'est ça, la politique à l'Iboumouin. Mais vous savez, on est à l'aise. Je ne sais pas, je ne sais pas, je batapa, je ne sais qui bende au magabino. Donc, biso vraiment, biso toza, tolia te, l'essentiel Congo est à la très bien. Mais les médailles sont pressées que oh, abandolanda so qui conseiller qui gagne non, c'est la tête qui fait hein. Des erreurs parce que tout le monde qui est guerre ba marche to sala ya ba CLC ba marche to bima ba carton jaune le le boteli biso fruit wana tozo mona le na présidence Félix Tshisekedi président ata le lo ba koloba ba komata ezaka Félix ne mutu azoloba to pesa e chance alo kwa bébé azana 4 mois te to zela 2 ans 3 ans et on suma kamboye kenda ta malgré que ba liembo ngwa 100 jours mais makambo ko changer moi mboka ndeko bela to comme na suka moi mboka Martin Fayulu pas à qui sanganya qui vérité désir là ah oui démocratie hein, démocratie ça bongo c'est la contradiction moi je ne vous lui reproche de rien la démocratie veut vivre bon oui bibi sona Martin zane tomba moko Congo est gagné ennemi commun c'est le FCC toko bomana trebiso na bisoté moi je lui demanderai ba lingi pe ba rouler na lobaki landa ba mission to sala na yo kala na lobaka lir tozo kende okomona nde bakoba mobulu kokota awa katumbi akomi président ya lamuka ye kutu Bachie Martin en 2020 mais le gole pe un bon politicien ye wana ke siko kisanga na loba en tant que qui on attend voir on ne sait pas voir hein? Alors il y a un peu de contradiction mais ce que nous voulons tout en opposition il y a makasi pour tout en démocratie ensemble. Merci beaucoup balanda biso Congo France on ezaki mona mboka ndeko Médard ata bolobaki ya bungi tezaka mutu ezo sala et pas préparer 2023 na yi attends c'est la cour constitutionnelle en yambe mais de préparer déjà ba 2023 pour ba archive ezali oyo constitutionnel
après 6 mois notre presse beaucoup tuna bango mituna te délai à 3 mois tout le temps la bazo trancher te pour nani je comprends pas. Ok, tout n'a aucun coup à garder corps à témoin de ça que concernant le Lukanani. Nanya Tindio Awa. Yangwana vraiment merci de remédier Maloba Souka Mopé Sarandeko Maloba Souka te mato comme chuté Maloba ni au continue de déplacer diaspora dans le monde entier. Te banda ko diaspora donc boteka ko bina kufinga ngandele ki tala muluba vile nananga bungo ngasala ni bunga na senga nzambe na bota makuna te bulimbisanga pardon nananga kaka na tanga na te foko tanga basa bandeko na ngai mususu ya sala kare finga ndeko finga te démocratie moni insulte za arme ya ba faible rencontre moi na ba proposition na ngai ba idée o yanga to débat c'est pourquoi na pesa ka numéro na ngai tu peux m'écrire sur WhatsApp na plus 243 89 87 76 041 plus 243 89 87 76 041. Donc ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nabi na bosa nyobi ke Moïse Katumba ke beta makofi na kabila le 20 mai oyo. Bagendaga babunda kaka. Il paraît que c'est histoire ya Jeda ce qui na Jésus ce qui ndenge nini. Mbomba na bango ndeba so balare na bango etalingate. Merci beaucoup à Nation Congo France, merci beaucoup à Christian Touré Kenzo, mon patron Dili Dipumba, merci beaucoup de Comédar, à Obundaka, quand même, il faut se battre dans la vie. En tout cas, merci Gisèle Tatimer, double moté, ma prince, je suis winner, couple Kanyaka, à Londres, Babi Maman Bibi Chono, Kamambo Tenayo, Papi Maïbelanga, Pichuzola de Lausanne. Merci Pena Ona Bengaka, évangéliste Adelar Kabani, évangéliste Guillaume Massibou. Merci à Jéron et Joe, quoi. Bi, à tout qui poto ya. Oeka Kosa, journaliste à terrain. Hein, merci vraiment. Malmi Botou, Nanga Mama, en Congo France, et comme si tu as une rediffusion, ils ont moussane tout ça à la main. On a mis notre coup à l'emballassement. Ciao. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Tolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com.